Fani Bendin. On a fandi, on sait la petite Simone Aligné à Facebook. Ouais. T'as pété mon frère chéri. Ma sœur. Mon frère, il aime ça, yo, Pécho, yo. Pécho, son bon, maman, ma belle Pécho. Vraiment. Frère chéri, Pécho, on sait là, Banita, Abeni. Yo, Abeni. Allô? Ah, au premier, aux Alibanda. Voilà, maman, Kota, maman, Kati, Kota. D'accord. Ah, c'est bon, chéri. Pécho, maïe. Pécho, maïe, il n'a pas les. Ouais, c'est mon gars, Facebook, tu as Petit, oh yo! Ezangai, mais Zangai, vous avez mon chéri. Na Facebook, on tient un kitoko. On tient un yobo, on m'a belle, on l'a bien. Non, on t'a excusez, pour qui jamais pour moi si parce que à celle Mobimba. Oyebi bien RDC Mobimba. Solution ya makambo ya po. Ya ten. Solution na moi na maison cosmétique Mama Samba. Ah bon, maison cosmétique chez Mama Samba. Yelele Kinshasa et Brazzaville eloko bolukaki yango yo eye maison cosmétique chez Mama Samba. Chez Mama Samba maison cosmétique ya solo oyo eyeli bino solution pona ba problème na bino nyonso ya loposo. Yo moto zali na ba tampon oza na banduta oza na makwanza ba bouton ebebisa yo elongi tala solution yango yo eye na maison cosmétique chez Mama Samba. Na maison cosmétique chez Mama Samba awa nde qualité mosala nde mosala ata loposo na yo ezalaki lokola ya makako ata koma na lengi ya bakoko ya kalakala babenga yo masque de vieillesse elongi koka makolo fanta Mama Samba cosmétique akozongisa loposo na yo lokola bebe olingi ozwa maison cosmétique Mama Samba maison cosmétique chez Mama Samba ezwami na commune ya Kinshasa avenue Mayenge numéro 122 référence avenue Kasavubu soki otelemi na avenue Kasavubu na commune ya Kinshasa otuni kaka avenue Mayenge numéro 122 olingi o contacter maison cosmétique Mama Samba benga ye na numéro oyo plus 243 84 68 31 984 la maison cosmétique chez Mama Samba. Ici il y a du sérieux et il y a du travail. Sokoye ato yaki lokola koko nelongi ya ba masque de vieillesse maison cosmétique Mama Samba akozongisa yo mobimba Mama Samba vumela na yo mama yonde mobongisi ya bapo ya bana Kongo. Yokani